c'est-à-dire yo penzo mona makam nanga funa lo bango pana yo mitala rapete bandeko na ngai Koffi Olomide ezala nini na ye konuna to eza problème ni après lelo bandeko bakoloba Didiston aza impoli mais qui impolitesse à Didiston faut toyeba pe place uta bandeko na ngai juste être ça na bino analyse pour en tout cas internet yo makambo ezaka eke zongi. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Vraiment, lelo bandeko. Na elibino actualité. Actualité ya papa na biso Koffi Olomide. O ayembela biso. Mame yenga, pekisa yenga, tikako yenga, yenga. Enga ye bandeko. Actualité bengi biso. Ayesu so ayembeli biso. Déblocage, débloquer bandeko. Internet c'est ça kaboy. Tomona ki bandeko, Koffi Olomide na ba musicien mosusu, bazalaki na cérémonie moko o elekaki, je crois lobby bazalaki na cérémonie wana et tellement baza ba musicien baza ba star, ba journaliste ba yebaki que cérémonie wana ekeleka lobby. Alors bakendaki bazalaki zinga ya libanda wana place cérémonie yango ezalaki bandeko na ngai. Et Koffi Olomide kobima zobima ba journaliste bayaki kotia micro, pourquoi parce que aza légende ya mboka na biso nyonso toyebi. Et Koffi Olomide batuni question liboso batunaki bandeko na ngai boni santé. Réponse nezalaki nini? Réponse nezalaki yo komi docteur po tu nanga bo pona ebiso samamba santé nanga ke lingala kokatela mutu asuka ki wana te batuni elisusu ye moko eko pesa explication soit disant eloko mo bazo sala mokileke loba eke ezongi nanani nanana en tout cas ye na oya ye mama si balali bazolota ngoti na ndoto makambo oyo bakosala. Et journaliste pe atika kite bandeko nanga journaliste ayeko tuna expliquer biso na makambango ekozala ndenge nini la famille des places ndebo ka réponse papa na biso Koffi Olomide a maman de la ki biso journaliste boyo kango bino moko na ko chela bino bolanda. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà la famille binomo boyoki. Donc Koffi Olomide ayebisi ndeko na biso ya mobali na kombo ya Mathieu. Donc yo vraiment mona makambo nanga funa ya kolobango pa na yo. Formitalaka quoi. Donc, veut dire que Mathieu aza muta ko poser question te, Mathieu aza utile te, Mathieu donc en tout cas ba journaliste pe ba miye ba kesika bazala te. Ya zo seka or ba kitisi ba dénigrer vraiment ba monie sans valeur. Or Koffi Olomide mambo asala pa bandeko msusu ba journaliste msusu. Na asir pa mami ile la osala ngote hein. Pa mami ile la elekate. Pa ba nati lo kole eke lekate. Tellement bo se respectara na bino te yango bo moni pe des fois ba kitisa bino pe na ba niveau oyo. Parce que mambo Koffi Olomide sali mwana mobali yo. Soka sala ki yango ba journaliste loko ba die donner anguma. Emsu ba osuka te, emsu ekoma mambo ba plainte parce que yazo sa musala na e peut-être atangeli musala na e. Mais au monake Koffi Olomide papa mukolo azoko kwa so moni on répondre ti basala ni fanda na oloba en tout cas je m'excuse lelo vraiment moi to sala eloko ezate. Mais pourquoi koya koloba et après ko silisa mutu loko a valeur ko yokisa mutu soni na miso bato. Après lelo bandeko ba kote le mabalo ba Didiston impoli, Didiston mwana mabe, Didiston eke zongi. Mais Didiston éducation azanango e uti patata te. Banani tant bafinga mwana impoli, bafinga banani, bafinga ba parents. Veut dire que bo édika mwana bien te. Oh Didiston ba édika est très bien.
est-ce que tangu ye moko Kofi akoloba boye exemple nini opesa pa bana bango pe bakuma mankaka ba journaliste ba respect boye en tout cas respect ya presse fo ezalaka na ebite peut-être âge biso ba o pe to ebite tant to konuna ka so to komaka bongo to koma ba kokatela bat mangala parce que oh vraiment o mona ke Kalunga kati na musique po bat ba koma condamner mama Kalunga bat ba koma oloba mama Kalunga zo bebisa et tout lelo bino mo bomoni papa na biso Koffi Olomide ye wana veut dire que Kalunga kati na musique Jérémy kati na musique et puis liko dango tomoni kuna mama si asaleli yango challenge atie yango kuna tan batuni atie pe ya ye kuna tan batuni Koffi boni santé ye pe kuna atie ya ye asali ya ye donc yo veut dire que yo komi docteur puna na episos mamba santé nanga quelle réponse en tout cas tozaka na ba problème na communauté oyo Koffi Olomide aza exemplaire bato ebele balinga kolanda ye et tout aza papa mokolo et tout mais komona babiloko aboye vraiment eza kitoko te chaque fois ezalaka scandale toujours na kombo ya Koffi scandale toujours suka nango tokokende wapi alors bandeko oyo bano baoya neti ba petit fali tokosuka na bango wapi bandeko na ngai vraiment esali pasi pe mawa na okeli na journaliste yango pe mawa vike bango pe bayeba na bango ba valeur na bango te donc yango wana et puis muta répondre sous boye déjà ozui sous attendre sous micro abakisa yango moni abakisa kié atie le kwa yo za problème mutu koma tant ya zoloba c'est notre légende nanani nanana Koffi atie sous boza na problème mutu ngana ya koloba makambo nanga pa na yo botala niveau to mikitisaka vraiment esali pasi pe mawa Koffi Olomide faut a changer so yeke age ezo meme na babiloko en tout cas na ebite age yango seki kokoma koko eza problème bandeko na ngai vraiment esekisi me esali pasi makasi pe esali soni mpona ndeko na biso ya mobali parce que na musique pe tokomi na baya Kalunga na biso donc mama Kalunga mobali papa Kalunga ya mobali ye wana mopao Kalunga ye wana donc papa Koffi akomine pena ye wana mopao Kalunga poti okatela bato mangala boye fo ozala so moni oloba te papa tika kosala ba scandale boye te bamino bangwana bakokola ba Didiston oyo ekomi Didiston impoli ki impolitesse ya Didiston euti wapi toloba te voilà bisous bye like partager abonnez-vous toleka na ngambo ba warrior bandeko na ngai makambo ekoleka pa ba warrior tokolala te tokomona kaka tongo midi pokwa warrior Jaël ake azongi ba secret kobima ti baye kofinga ba warrior nyonso donc papa nyonso mama nyonso yaya nyonso leki nyonso oyo omiyebi ozalaka warrior botala esika bamemi bino likolo baye kofinga bino bozalaka bazoba warrior nga nayebaka te nzoka nde ozalaka zoba boye babela bapapa mikolo oyo baza ba warrior na bana mikolo oyo baza ba warrior mais ndeko na biso Jaël aye kofinga bango ba warrior est-ce que Jaël aza bien to azobela bandeko bazaka na Jaël boyebisa biso nanu ndeko na biso aza na ye bien to problème nini ekolata mwana mama na biso o Jaël show bandeko liko nango Marie-Laure Mwaka na yebi te est-ce que mobali na ye alongwa warrior to azalaka warrior po tomona Marie-Laure Mwaka place Jaël akofinga emsu na page ya Jaël bakomona te mais likolo ya baview tomona bandeko ebele o balinga soi-disant fali likolo ya baview bakozwa bamafinga na baoya otya na bapage na bango mpo bato balanda ngo su bien na bapage na bango est-ce que ezalaka bandeko na ngai vraiment toyebaka eloko nini tolingaka yo bazofinga place bazofinga mama na o tata na yo place bazofinga bainsanité mais ozopréféré na okopie yango oya kotya yango na page na yo tozokende wapi bandeko na nga tokende wapi tokoma na niveau wana ndenge nini
Alors ba wario bozwa ba conscience. Fali Ipupa bimiseli biso 12 dates. Est-ce qu'il y a 12 dates wana bozo consommer yango? Bo luka ndeni na luka mbongo kosomba babie. To bo luka koya kolanda makambo Jael Choazoloba. Et après, liko na ngoto moni kuna Fali Ipupa lobi yena badiata to kita to mata. Abanana badiata na ye depuis 2006. Fali na Ipupa bandina badiata to lobaka depuis azala pa Koffi Olomide. Muto abongo to ya luka to kabola solo wana. To sala baje ko kabola bato ango vraiment bandeko bamona ango ezaka facile ko kabola bato eza facile te bandeko nanga. Ezalaka facile te. Ndeko na biso Jael dans un kolakisa Fali Ipupa lelo ke edi badiata zaka na ba idée te. Nenga zaka wana za na ba idée te. Oh, ce to landeli sur 100% orchestre Fali tie koma na niveau ou koma wana. Parce que yemo kutu Fali Ipupa binga ngo groupe d'accompagnement. Tie koma na niveau wana. Todo sala ka analyse bandeko to kokote la mutu te. Mais ya mabe to lo bakakeza mabe. Ti orchestre wana koma na niveau wana. Tuebiki badiata pesa ba idée belé. Apesa ba idée belé. Mais lelo, ndeko na biso ya mwasi ya olakisa biso ke oui, badiata azala na ba idée te aze loko te, aza mayele te etu. Vraiment tina niveau wana bosala ndeni po bokoma na ba niveau wana ya kolongola kobanga. Tango ya na makambo. E ba wario bazo finga mino zoba, bozo continue uke kotala ka mutu wana kokotile ba vie. Bon na te ke bozo décevoir même moto bino bolingaka. Boza la focus. Boyoka moto bino bolingaka. Botala makambo moto bino bolingaka. Moto bolingaka te. Ouais, rançon na ebisa biso. C'est lui qui est contre nous. C'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Yangwana fa foué rançon na loba. La fille bobana iko soutenir ye siko aza na bino te veut dire akomi contre bino to okipe kuna héritier wata alingi ete to ebita obwaki la ngunda ngo kote nini to ebite pona nga na ba directeur pe tala ba niveau ti muta ko finga ko boy seke bomona na banzoto ti muta longola pena alongola somo soni. A comment ya ofinga yo na mwasi na yo. C'est boye bani très bien. Alors ba bureau faut boye ba ko se respecter. Ba bureau a fallu si réellement bolinga a fallu boza ini. Bo tambola ensemble. Bolongwa na ba distraction. Bolongwa na ba sentiment. Fali Ipupa o biso to yebaka ya 2006. Si to komi na 2000 to cheka 2021. 2021-2022 Fali Ipupa zala na besoin bato mafinga te liko na ngwa sala balbum a danger azo ba trophée à danger o bato wana nyonso bazala te. Alors pourquoi kana 2023 ba bureau bo fongolela bato nyonso porte na bato ba ko pusa na pembe na ete bo pusa bango pembe na isiko bota résultat lelo oui ba bié côté kama mais bota résultat. Dieu merci, tumsusu baloka lingala te. Sikoso baloka lingala. Considération nyonso bapisa fale nge koya. Vraiment, Congolais tout kamite ya mabe to so conscience. Ba wario ba papa ba wario na ba maman ba wario. Ba bengi bino ba zoba, bozwa conscience et ça bino bien. Voilà bisous bye.